Mbote na bino nyonso bana ya Congo bisika oyo bozwami mokolo lelo ezala boza na Amérique na Asie na Europe na Océanie pe na kati na Afrique bambote na bino nyonso. Lelo tozali le 5 mars 2017. Na ekoloba likambo oyo etali arrestation ya Nemwanda Nsemi. Arrestation ya Nemwanda Nsemi bato bele basepeli na yango. Pona nini basepeli na yango? Parce que baebi ete Mwanda Nsemi azali chrétien te. Mwanda Nsemi azali mutu ya bokoko. Pona bango mutu ya bokoko azali mutu ya bakisi. Azali ndoki. Akoki ko libérer Congo te. Voilà la plupart ya ba Congolais likambo basepeli nango yango wana. Congolais azali kokanisa mutu oyo ko libérer mboka azala un chrétien, azala mwindo tope mundele, wana Congolais akobetela ye maboko akoloba ete vraiment kolo Nzambe atindeli biso mobikisi. Kasi soko yeli bango ete ngai nazali mutu ya bokoko na ye pona bimisa bino na buumbu okokufa bakoboma yo bakotala yo ndenge ozali kokufa bakoseka yo bakolobela yo lolenge nyonso oyo bakoki kolobela. Tomoni mingi bafingi Nemwanda Nsemi balobi yango moto oyo nde ya boye ye nda lingaki akolibere biso na basinga ya rouge na mutu bafingi balobi mingi. Lelo oyo Nemwanda Nsemi bakangi ye. Tomoni na video ndenge baza komema ye. Nemwanda Nsemi azali kokende. Sur place bisika baza kokanga ye. Tomoni ba Congolais batelemi. Ba Congolais baza kobetela Kanyama maboko. Ba Congolais bazo féliciter Kanyama. Osali bien. Babosani ete Kanyama azali ko linga ete bango bazala kaka na kati na occupation. Kasi mutu oyo aye ayebisi bango tozongisa ba Rwandais na Rwanda. Baboyi balingi te. Tomoni ba video esalami awa na poto. Mingi kutu Nemwanda Nsemi alobaki makambo ete Kabila aza Rwandais, il faut tozongisa ye na Rwanda. Mingi basalaki ba video te, mingi ba felicitaki ye te, mais tangu kaka bakangi ye mais faut mona ba video. Enfin Mwanda Nsemi bakangi ye. Tala deja mutu azoloba enfin ene jamela ki pema azela ki likambo yango ya ekokisami. Oh Nzambe merci. Ba journaliste bakomi kotia ba titre ya lokuta. Bakangi Nemwanda Nsemi te. Bakangi Nemwanda Nsemi te ekomi sujet ya kotiola. Yango ngai na ye na lobi l'histoire se répète. L'histoire se répète bandeko na ngai. Makambo oyo tomoni na misu oyo eza kolakisa biso makambo oyo eleka oyo biso tomona te epa ya bakoko na biso. Touti komona moko kaka ya suka oyo biso tomoni ubie toyoki na sango ezalaki ya Lumumba.
Lumumba tangu indépendance ya Congo ezwami, Lumumba alingaki azala na nyonso. Lumumba alingaki azala na bandaku na basi biloko oyo bato baya na mokili koluka. Alingaki azala na nyonso wana. Po bapesaki ye ki premier ministre. Na tango wana ki premier ministre ezalaki koleka président de la République. Alors Lumumba azalaki na posa te a dénigrer to pa finga ba mindele. To pa zala contre bango. Non. Parce que bapesaki ye nyonso alingaki azwa temps oyo ya koyiba ya ko piller Afrique ya ko piller Congo lokola ba président oyo ya lelo ya biso ya Afrique bakoma kosala baza ko piller mabele ya Congo. Lumumba alingaki asala yango. Mais Lumumba boya. Eloko nini lataka ye. Batu bakamwe. Batu bazalaki na ye bakamaradi na ye bakamwe. Balobi ça c'est un fou. Bapesi biso nyonso. Pourquoi kovanda nyete kanga kaka munoko na yo papa. Lumumba lobi non. Tango bapesi biso indépendance, il faut tozala indépendant. Tokoki kondima te na papier bakomi na papier bakomi indépendance, mais biso tozo vivre yango te, tokoki ko accepter yango jamais. Cet homme a pris courage ya kotelemela mindele yango wana ezalaki kozi ya liwa ya Lumumba. Lumumba comme ennemi numéro 1 ya ba mindele. Lumumba comme ennemi public ya ba Congolais. Balobi olika munini oyo mutu alinga ya kolukela biso. Biso tolingi kimia. Ya linga ya kotia lisusu désordre. Et pesi nzele pa ba mindele. Ba zwi Lumumba bakanga ye. Ba mema Lumumba. Espoir ya Lumumba ezalaki ete peuple a telema. Mais peuple azali kotala, peuple a commis spectateur, azali kotala spectacle moko azali kolekana, kaka lokola azali atali ya mwana nsemi. Bazali kotala spectacle lokola batalaka football, oza na kati ya terrain te, oza na kati ya podium, oza na kati ya stade plutôt. Ovandi na stade ozali kotala football ozali kobetama. Yo koyebi kobeta bale te. Oza ko juger baninga. Mbokani. Ozo beta mabe. Talelongi mabe. Mais bazwa bale wana ba pesa yo balobi kita na terrain wana. Kende kobeta bale wana. Na banjo kokoka te. Na kati ya stade ovandi na kiti ozo kotala ozo mona terrain mukie. Me ba ebisa o kito komona e ka fumba ya terrain. Okoko même pas kokima 2 minutes na kati omeli pema. Alors ozo condamner mutu o azo beta. Peuple congolais a condamné Lumumba. Pourquoi osali boye? Et pourtant Lumumba zalaki sur terrain. Ayebaki eloko nini nazali kosala. Ayebaki eloko nini nazali koloba. Ndenge moko na mwana nsemi. Ayebaki eloko nini nazali koloba. Ayebaki eloko nini nazali kosala. Ayebaki situation komi nango lelo. Ayebaki ki ekozala bongo. Bandeko na ngai ba mema Lumumba bakenda koboma Lumumba. Peuple congolais bosani ete Lumumba zalaki libérateur na bango. Ayaki pa longola bino na maboko ya mindele. Ayaki pa longola bino. Bokoma libre. Boboyi
ye wana akenda. L'histoire se répète bandeko na ngai. Na tangu ya fumu kimbangu ayaka po ete biso tozwa kipwanza oyo tobengi yango indépendance na mabele ya Congo. Simon Kimbangu abundi bakangi Simon Kimbangu. Bakongole na tangu wana baza koseka, baza kosepela. Kimbangu akei. Baza kosepela Kimbangu akei, batie Kimbangu na kati ya prison. Mingi balobi ne kasi mibima te. Yo muto mibenga ka spirituel. Sala ba miracle te. Lakisa ke yo ndo ozali mutu ya spiritualisme. Bwakela ye bambwakela ya lolenge na lolenge. Kasi Simon Kimbangu aprofetizaki makambu oyo tout oza komona lelo. L'histoire se répète bandeko na ngai tokomi na tango ya Yesu Kristo. O to bengi mwana ya Nzambe. Yesu Kristo tango ayaki bandeko na ngai. Kaka bandeko na ye oyo ayaki kolongola na bowumbu kaka bango mutu babalukelaki ye. Yesu Kristo lobite. Ngai nazali mokonzi ya ba juif. Bandeko na ye babalukeli ye. Bamemi Yesu Kristo pa Ponto Pilate. Bakomi na Yesu kuna. Bayebisi Ponto Pilate, bayebisi ye balobi tala mutu oyo azokoloba ete ye azali roi na biso. Est-ce que mutu ya boye akoki kozala roi na biso? Ponto Pilate ayebisi Yesu alobi na Yesu vanda wana. Makambu bato baza koloba. Est-ce que za ya solo? Yo lobi yango? Ponto Pilate azalaki lokola juge. Bamemaki Yesu komema kuna kenende kosamba. Tango Ponto Pilate ayebisi atuni Yesu. Nyonso bato balobeza ya solo Yesu lobi oui eza bongo. Ponto Pilate lobi oh. Mais cet homme asa mutu ya liboma. Ponga la kanisa ki kuta kuwangana na ye. Abima. Na tikala nga ye. Mais mutu oyo andimi. Abangi pete. Bon, ayebisi bato bayaki na Yesu, ayebisi bango lobi nga na moni likambo oyo nakoki ko condamner mutu oyo te. Atindi bato ni alobi bokende na prison bokamata Barabas boya na ye. Tango baye na Barabas, batelemisi Barabas, batelemisi na Yesu. Ponto Pilate ayebisi public, peuple. Barabas oyo aboma basi na bino, aboma bana na bino, aboma bandeko na bino. Yeyo mutu bolukaka seri wana kota prison akota. Na Yesu oyo nga na moni na ngelo kwa salite. Atakuta lobi ki aza roi. Aza na minduki te. Aza na eloko moko te oyo akoki kolongola biso na place tozali. Na Barabas boko pona nani? Public batomboli voix. Balobi toponi Barabas. Bo libérer Barabas. Bo kanga Yesu. Bandeko na ngai peuple. Akoteli mobomi. Peuple akoteli mutu oyo asala bango mabe. Bayi kokanga mutu oyo. Alobi maloba kaka ya pamba.
oyo eprouvaki ke ezalaki spirituel. Bandeko, bamemi Yesu na ekuluzu, bakomi kuna, batelemisi Yesu na ekuluzu na miyibi mibale. Moko ya bamiyibi ayebisi Yesu alobi, ah, grand maître, toyokaka o na sango obikisaka bato, osalaka ba miracle ya lolenge na lolenge, me mibikisa bima bisika oyo telemi, bima na place oyo batie yo. Yesu apesaki moyibi wana réponse te. Me moyibi mususu ayebisi moyibi wana mususu alobi, oh, eloko nini ozoloba? Eske ye Yesu mabe nini asala po batia na ekuluzu oyo? Me biso na ekuluzu oyo batie biso avec raison. Ye aza innocent. Na place wana moyibi wana alobi na Yesu, alobi okokende na mboka na yo kobosa na ngai te. C'est-à-dire moyibi wana akomprendaki ke Yesu azalaki mwana ya Nzambe, akomprendaki ke Yesu aza spirituel. Eloko zozange pa na biso ba Congolais. Moyibi wana akomprendaki ke Yesu aza spirituel, mais moyibi wana mususu alingaki Yesu abima amilakisa par force. Azalaki pe na torte, azalaki pe na torte. Po c'est normal yo bikisaka bato, yo salaka miracle na se bakangi yo bima. Mais Yesu répondaki ye te. Mais moyibi wana yebaki te ke ezalaki nde tango ekokaki oyo Yesu ba humilie ye na niveau wana, bakitisa ye, babeta ye, batia ye motakala na kati na ekuluzu. Ezalaki humiliation. Humiliation wana banguna ya Yesu basepelaka. Banguna ya Yesu basepelaka balobi ozwi yo mwana Nzambe kasi milongola bisika ozali. Metangu ya Nzambe kukaki, mission ya Nzambe esalamaki. Soki Nzambe atindi mutu asala mission na ye, olinga te ekosalama ti tango ekokokisama na sima okei. Soko moni mutu aye na likambo kenga na ye kosala mission asuki na nzela, ça veut dire esengeli na bato batindaki spirituellement bayebisi ye to pe mission ezalaki ke esuka kaka bongo. C'est-à-dire tango na ye ekokaki, yango moni ba humilie ye. Na sima Yesu na kati na ekuluzu wana ayebisi bango nini? Bandeko na nga nazoloba bien na Luc 28. Ayebisi bango alobi tango avandi na ekuluzu azotala na se wana famille na ye bazolela, me bato mususu bazosepela. Me atali famille na ye ayebisi bango bolela pona ngai te, bolela nde pona bino na bana na bino. Elingi kolakisa ye esi asali wa mission akei, kasi bino baye botikali, bino baye ngala yaki pona bimisa bino na boumbu oyo bozalaki nango boko souffrir. Ezalaki bénédiction te, ezalaki malédiction. Ke mutu oyo ngala ye ko défendre kaka ye mutu abalukelinga. Bino bayende botikali na pasi.
kozwa kaya ne mwana semi. L'histoire se répète. Ne mwana semi bakangi ye ba Congolais baza kotala. Ba Congolais balobi na ne mwana semi ami bimisa. Ami bimisa. Ye mutu alobaki aza mutu ya esprit. Yesu pe balobaki na ye bongo na moyibi wana na kuluzu. Alobi na ye yo mutu toyokaka sango. Mi bimisa bisika ezali. Mais Yesu apesaki réponse te. Po ezalaki tana ye ekokisamaki. Ba oyo tu bazotola ne mwana semi. Soki eza mission na ye ayaki kosala. Tana ye ekokisami. Bolinga sala nini? Akoki kosala eloko moko te. Akoki kosala eloko moko te. Tana ye soki ekokisami soki mission na ye ekokisami oyo batindaki ye ekokisami esuki wana. Soki akokende na prison akokangama. Et qu'on faire toujours partie la mission oye ayelaki. Ce qui peut mission na esilité et ça que a continuer yango. Ndenge kutu bakobimise même na prison na bango bakoyeba te. Bandeko na ngai peuple na biso akoma peuple ya spectacle. Bakoma ba spectateur. Batalaka na bango ba spectacle. Bazo kanga mwana semi bango baza kotala. Baza kosepela. Kaka lokola bakangaki Yesu. Bamemi Yesu pa Ponto Pilate. Ndenge bakomema ne mwana semi pa ba juge. Bakoyebisa ba juge. Tala mutu oyo. Un fou. Azo finga président de la République aza Rwandais. Wana ya kobomba ne? Azo finga président de la République aza Rwandais. Jiji wana kolobani na kotuna ne mwana semi. Est-ce que finga ki ya solo? O finga ki pourquoi? Mwana semi, soki aza spirituel. Akolobani ni. Oui. Aza Rwandais. Azonga na mboka na ye. Jiji akotala ye boyo aloba ça c'est un fou. O aza mutali boma. Comment ça lui wangana na yo? Moza kondima. Eza likambo elaki Yesu. Bakozwa mwana semi. Bakolukela ye mutu musu, bakolukela ye makambo ebele. Ponini babomba lisolo ya Kabila Rwanda azonga na Rwanda. Bakobimisa masolo mususu. Bakokoma tina niveau ya kokende kozwa kunda abattoir. Bataye liboso ya ba Congolais na monda semi. Kunda abattoir o aviola ba mama na bino, aviola bana na biso, aviola ba mama na biso, asala ya mabe na kati na Congo. Kunda abattoir bakozwa ba telimisi liboso ya ne monda semi. Batuni Congolais ba ebisi Congolais balobi entre kunda abattoir na ne monda semi bokopona nani. Congolais akobimisa voix. Botika kunda abattoir. Bokanga ne monda semi. Oh wana kunda abattoir aboma batu mazana Yesu. Mwana semi abomi te. Bato tu bakufi. Ezali la police. Bana muwa nde mutu babomi bango. Ye ko azala munduki te, azana eloko te. Abomi eloko te. L'histoire se répète. Abomi mutu te. Kasi Congolais akotombola vona ya lobi bokanga mwana semi aza mundoki aza mutu bakisi kunda abattoir aboma na ye me aza mutu ya Yesu aza chrétien asambelaka. Bandeko na ngai yango nde eloko tozozela libération na façon oyo tozozela libération ou bien libérateur. Mais il faut que tu pasi o to na ngona mboka na biso eza causer na nini. Il faut que pourquoi Congolais asambelaka. Il faut que pourquoi eza spirituel bandeko na ngai. Eza spirituel. Eza na makambo to sala.
ememela biso malédiction. Eza na batu oyo batindela biso toboya bango ememela biso malédiction. Tango Yesu aza koyebisa famille na ebolela pona ngai te bolela pona bino na bana na bino. Ezalaki malédiction, ezalaki ete nga na kei kasi bino bokotikala. Mawa eza pasi pona bino. Eza pasi pona bino. Mwana semi azalaki azana nyonso. Mwana semi aza député. Oyo azwaka mbongo na ye chaque mois. Aza na basi na ye, aza na bana na ye. Aza na bandaku ne na ma campagne oyo bino kutu mingi na bino bozo finga ye, bozo seka ye, ba papa na bino baza incapable ya kotonga bandaku. Mais ye aza na nyonso wana. Mais a préféré atika yango, a défendre peuple na ye, oyo baza ko discriminer ye na mabele ya Congo, oyo baza ko nyokola na mabele ya Congo. Alors cet homme-là, bozo benga ye mutu ya liboma. Na kopesa exemple ya Moïse. Moïse na royaume ya Pharaon. Moïse azalaki na nyonso. Moïse azalaki na basi ya kitoko. Moïse azalaki na mbongo. Il avait tout. Azalaki ko manquer de rien. Alors tango ngonga nzambe betaki, Moïse abimisa bandeko na ye na mabele ya Egypte. Moïse atikaki nyonso. Moïse a tout laissé. Oyo eza réponse na kopesa na baye bazali koloba ete ne mwana semi asala na Kabila. Ne mwana semi apopoza Kabila 3 ans. Ne mwana semi azalaki mutu ya Kabila. Mais Moïse azalaki mutu ya Pharaon. Plus même que ne mwana semi. Ne mwana semi azalaki mutu ya pouvoir te. Azalaki eneli. Oba votaki ye na kati ya votaki ye comme député a ko défendre batu ya certain moko songolo. Mais Moïse a fait partie na royaume. Moïse a tosaki constitution ya royaume wana. Na kata constitution wana elobaki ete tokokanga baumbu o tokonyokola, c'est-à-dire tout Égyptien a un droit ya konyokola muumbu. Moïse a se soumettre na constitution wana ya royaume ya Pharaon. Il a tout fait. Mais comment ki na tango moko tango na ere kokaki abimaki na makambo wana nyonso. Moïse atikaki nyonso pour a libérer batun bandeko na ye. Mais na kati bandeko yango ezalaki na bandeko misusu oyo pe bazalaki contre libération wana. Balingaki batikala na bango na kati na Egypte. Bien de temps ezwaki po ete Moïse abimisa bana Israël. Ezwaki bata ebele po ba difficulté ezalaki. Tango Moïse akekutana na Nzambe, Nzambe aza kotinda ye pa Pharaon akende ko libérer bandeko na ye. Moïse ayebisaki Nzambe nini? Abisi Nzambe alobi oza kotinda ngai kuna nga naza nani pona kende kobunda na Pharaon. Nzambe ayebisi alobi yebisa bango ngai oyo azali ye nde mutatindi yo. Oyo ozali na yango oko utiliser kuna. Moïse akamati nzela akei. Azuna ndeko na ye Aaron. Réponse na kopesa na bandeko oyo baza koloba na ne mwana semi keno bandika esali nini? Bandika eloko te. Bandika wana eza eloko te baminduki déjà développé. Mais bandeko na ngai tozala quand même ba réaliste.
tout raisonnaka avant ya kosala analyse. Tout ça la analyse ya chaud te pona kolakisa bato ete bino nde boza bato ya mayele non. Toyaka te na rapidité ya kofinga kaka kasuki likambo ye na brutalité nyonso ye kofinga non. Na français baloba avant ya koloba il faut ko balusa maloba na yo. Balusa d'abord lolemo na yo, balusa yango mbala ebele avant. C'est-à-dire raisonner d'abord avant ya koya na TV oloba. Moïse azalaki na nzete oyo abandaki ko utiliser. Nzete wana ezalaki munduki. Non. Ezalaki bokoko na ye. Moïse akaboli. Azui mai kote ya ba Egyptien komisi yango makila. Ezalaki nini? Na moko lelo tokobenga ngo nini? Bonganga. Banzoi babima. Na miracle Moïse asala. Ezalaki nini bandeko na ngai? Bokoko te. Lelo oyo kombo Moïse bolongola yango na kati na Bible. Po utilisaka bokoko. Non. Bokoma ko sambela. Bokoma ko sala ye référence. Moïse asalelaka bokoko po abimisa bana Israël na kati na Egypto. Tango Moïse azui mai ya beti nzete mai kabwani eza nini? Lelo to kobenga yango kindoki te. Kobenga yango kindoki. Mais oya Moïse bondimi, oya mwana nsemi bokomi kofinga yango. Non, Congo eza na problème spirituel. Bolinga te ba Rwandais avaba na mambo na mabele na biso ba preparaki na sorte nyoso ya butu ya moi ba se preparaki très bien. Alors pour la kubima la boumbu oto na ngona maboka ba Rwandais, il faut tozala vraiment batu. Soki tozaka na lolenge o tozoko memela makambo yango vraiment bandeko na ngai toko sala eloko moko te na mboka wana. Toko libere mboka wana te. Soki toza komona makambo nyonso eza kindoki, makambo nyonso eza mabe non. Mingi ya bandeko o naza koloba tango bakangi ne mwana semi ou bien tango ne mwana semi alobaki ba Rwandais nyonso babima. Bandeko mingi basalaki ba video ne mwana semi azali xénophobe. Ne mwana semi azali mutu ya kozala nete parce que alingaka ba ekolo mususu te ye azali wana pona kokabula Congo. Me bandeko nanga. Bandeko nanga. Yesu na kati ya Biblia. Alobi nini na Matthieu 15:24. Alobi ai na tinda makaka pona ba brebis perdus de la maison d'Israël. Na Matthieu 15:24, c'est-à-dire Yesu batinda ye kaka pona ba brebis perdus ya maison ya Israël. Israël eza mboka na kati na yango ba province ezali to ba tribu ezali yango na ba bengi yango ba maison. Na tango ya Yesu ba tribu ezalaki. Yesu sikoyo atindamaki na tribu moko na kati na Israël. Azalaki uniquement kaka pona tribu wana. Ba tribu ezalaki ebele, mais ye ayaki kaka pona tribu o batindaki ye. Oh, Yesu alobi ke naza kaka envoyé na ba pona ba brebis perdues de la maison d'Israël, boko benga yango xénophobe. Soki ezalaki xénophobe, ezalaki tribalisme. Pourquoi lelo bosambelaka ye? Pourquoi lelo bosambelaka ye?
Mais atindamaki mpona bato na ye mabe eza te. Soki atindamaki mpo aya kobimisa bandeko na ye oyo bazalaki konyokwama na kati na Israel mabe eza te. Ayaki fale asala makambo ya bandeko na oyo batindaki ye akokaki kobebisa mission te. Alors mutune kozala pourquoi bosambelaka ye, pourquoi lelo bokomisa ye nzambe. Mwasi ya Samaritaine wana eza na Jean 4, 1 à 42. Soki bolingi kotanga ngo nyonso ndenge bandaki na ndenge sukaki. Ayebisi Yesu asengi ye mai, Yesu autaki quelque part azozonga alembi avandi quelque part amoni mwasi ya Samaritaine asengi ye mai. Mwasi ona réponse ni apesaki pa Yesu. Alobi biso na bino toyokanaka te. Komo kosenga nga mai. C'est-à-dire biso na bino, ça veut dire ba yebanaki ba tribi na bango ndenge bazalaki wana ke babandaki koyokana te. Eza toujours makamba ba tribi. Bande konanga. Elo oyo. Malgré tout ça, mes Congolais, osambelaka Yesu. Bosambelaka eloko oyo boyebi. Bolingaka boyeba kosambela eloko oyo boyebi. Bande konanga. Arrestation yeni mwana semi. Vraiment, tomoni batu ndenge babimisi ba face na bango. Ke nyonso batu nyonso o babengaka Yesu. Bango nyonso tute bakokota lola. Lukaki mutu sur terrain. Ye wana abimi. Mingi bosambeli bozo sambela nzambe sunga biso. Sunga biso. Mutu oyo. Alinga kolongola kimia na Kinshasa. Molimo oyo to bundi nango le 19. Et pas ya Tshisekedi wa Mulumba. Yepe mutu onde kotia désordre awa. Et simbite. Tala ye wana ke kokufa. E umelite nzambe mususu aye. Tshisekedi kutondo kota catholique. Mais oyo akota catholique te, oyo papa la biso eza likambo ya grave. C'est débarrasser biso na molimo oyo. Ekende musika na Kinshasa te. Ekende na Kivu kuna place ba désordre reniaka. Mais il y a eu les pasteurs. Oyo ba sambeli. Oyo ba koti ba jeune. C'est le bango ba monaka Kinshasa nde yango neza Congo. Bisika mususu te. Bandeko nanga. Pona kosukisa. Bandeko ya bundu ya Congo na bundu ya Mayala. Na kopesa bango vraiment courage. Bokitisa mutu te. Bolanda bato baza koloba te. Ba Congolais ba kotisa déjà likambo ya état d'âme na mitu na bango. Lokola ne mwana semi azalaki mutu ya bokoko bakolinga ye te. Alors batu kaka wana bango ne mutu bazwa ko sala la plupart ba analyse, bango ne mutu bazwa ko finga. Alors bino d'abord on a ko s'adresser na bino bokitisa mitu te, bozala toujours likolo. Mwana semi soki ayaki ko libérer biso na kati ya mabele na biso ya Congo, mission wana e ko continuer. Peut-être pas ko kozala pont pour biso de lekana, peut-être pas a ko ça mission na yi. Bon se décourager te. Pour mingi na moni ba se décourager, bon se décourager te. Mwana mobali abesaka maboko te. Et ils ont le problème ni neye. Bon, ils ont toujours tête likolo.
ne mwana semi moko alobi yango azali longi. Longi eza enseignant. Aye ko enseigner atangisi oyo bozana yango bobungisa yango te. Eza bongo ekotika la bongo. Ndenge na uti koloba Yesu batolaka ye, Lumumba batoli ye, Simon Kimbangu batola ye, eza meme bato ya liboso ba yaka. Ba mama Kimpa Vita batola bango. Mwana semi baye ko tola ye. Mais Kabila est toujours là. Kabila zana ye. Pas eza ya bino moko. Pas eza ya mwana semi te. Pas eza ya bino bato botikali bokozala toujours na kati na occupation. Yango na kopesa bino courage. Bozala makasi. Bozala makasi. Bolemba te. Likambo ezali bolemba te occupation ekeite nanu ekete pour ekende il faut vraiment ko combattre yango na force nyonso. Bozala na courage. Yesu Kristo mutatekaka ye ezalaki kaka mutu oyo avandaki na ye. Bato mingi bakomi tuna pona nini bakangi longi. Pona nini bakangi nde mwana semi. Surtout bato bazalaka na ye, bato bandimaka ye, bato bakroyaka na ye. Ngana koyebisa bino Yesu Kristo kutu mwana ya Nzambe o balabaki aye ko libere mokili. Kasi batekaka ye kaka na mutu oyo azalaka na ye. Ba histoire leka mingi ba mituna Yesu Kristo batekaki aye baki ke bakoteka ye. Pourquoi lukaka kimate? Pourquoi lukaka asala miracle moko te? Mais zalaki tango na ye. Ne mwana semi bateki ye epa batu oyo ye azalaki ou bien azalaka na bango. Mingi bakoluba pona nini asalaki miracle te? Eza ndenge wana ekoleka bongo esengelaki eleka bongo eloko ya kobakisa to pe ya kolongola ezali te. Eloko bino bokotia na mutu na bino ete bitumba esilite courage bozala toujours mutu likolo. Merci na ba combattant nyonso oba pesaki maloba na bango pona ko soutenir résistance. Pour ceux que to soutenaki ne mwana semi ezalaki pona maloba na ya résistance. Ngai pati la bene za mutu abundu da Congo te. Naza mutu ya bundu jamayala te. Mais naza réaliste. Na talaka likambu o ezali. Na yaka ko finga te. Pe na yaka ko loba biloba te. Na loba ka ba sujet très important. O na monike na loba yango na koya ko loba. Ba ko mibenga ba chrétien. Mais au côté là, il y a caractère mabe, munoko mabe, kufinga batu pamba, et le komuke aussi liki, ozo ko se pétrer na peine à défendre na Congolais. Je suis là pour la libération du Congo. Vanda, mon assez mais ko fungola. C'est-à-dire, mon assez mais spirituel et ko fungola. Biso ba côté mususu zo ko mona te mais to ko mona. Je ne makamonga za boy. Voilà. Courage na bino boza kolanda biso bolembate. La vie continue. Nde na utulo basoki mwana nsemi ezali ki mission na yo bapesa ki continue akobima bisika zali. Soko ezake po ayaki po asala po ba misusu baleka. La lutte continue. Tout ça ko continue. Tout ça toujours mutuna biso ko za toujours likolo. Ba continue tout ba kota prison, ba lukela bango ba preuve. Jomindongala balukila bango ba preuve lokuta ba continue ba bokela bango minduki ya lokuta parce que baloba kaka likamu ya ba Rwandais baza na tête ya pouvoir. C'est ça cause bazokangela monense mezali kamususu te bakulukela ye makambu po ba humilier po bakanga ye meza ezali kamu ya sonité ezali kamu ya kokitisa mutu te. Ezali likambo ya ko encourager, c'est un homme à encourager, asa vraiment courager cet homme devant ba étranger, devant les Rwandais a osé koloba. Oh non. Vraiment bravo. Papa na biso ne mona semi bisi kozali courage biso to batu oyo
tozotala congolais nyonso atake congolais naotala te parce que ozalaka chrétien. Pour moi je peux pas haïr un chrétien. Nakoyi jamais koyina un chrétien. Nakoyina pourquoi? Tiens un congolais ochoisi nzela na ozala chrétien. Pourquoi là ina yo? Pourquoi là namuno oza muto mabe? Pourquoi là muno oza état d'âme? Pourquoi namuno même oza muto malamu poza chrétien? Non, na oza ndeko na ngai c'est tout. Na oza musulman wa ndima kozala musulman na ye. Eh frère, eza choix na ye andimi azala ndenge azali. Nakoki jamais kopota na nzela na ye obi komone mabe, non. Ndenge moko olobi ke no azongela bokoko na biso olobi te afungola biso bokoko na biso na ndenge bien pas bakoko bazo soutenir occupation mais ba peuple bazo linga bakoko bazo linga occupation elongwa tokozala toujours na sima na ye tokotala te ko aza muta bokoko andoki non congolais tout aza congolais oyo aza na idée ya malamu toko soutenir ye toko na liboso to libérer mboka na biso tona posa ya ko libérer mboka na biso bakonde bapima na bene na biso c'est qu'on a besoin c'est tout yango vraiment si jena yeki nango bandeko na ngai yango vraiment bisika na silisi masolo na ngai ya moko na lelo mbote na bino nyonso bosili kona na ngai mbote na mombele Black Goliath vraiment botika na malamu tokomi mbala ya nsima. Au revoir. Bateka mono ya Gadafia geni na ku Amerika mono ya tunga Europa mono ya nwana kindu kizaisi nao jadi kwa mono ndobe bakamata bandeko na biso bamema na Amerika bakamata baninga na biso bateka na mikili ya poto ngako na sala elanga ejali na Amerika ngai pe na tonga Europa ngai na bunda etumba na yebati na teo ama wana ngai moindo New Africa kunande bakomelaka kunande bakotela biso bayaka kokutanga moyindo nazalaka nanga pe ya kobongama bango babudeo ngai nazali yaman ye Afrika kunande bakomelaka kunande bakotela biso nazalaka pe na bapona minanga yoyo na Chikongo impa vida mama zinga mama mafuta yakala kwame mono ndombe yakala kwame ye kanti bauba bovelevo mono mpekina Afrika mokoloni tango nyonso bafina nanzela mbanza Kongo ilele tango diekwa komatana mabele elokweta mwisaki ye système ya la vie organisation tinanikuwa vote kutu ezalaki deja système social ezalaki deja